Arthur Az Star Mboka habiti maratune langa apo Firenze le pavé de bonheur. Pourquoi baninga na yeto ba petit na ba confrère et belé ba rapoto pour na basi ya poto. Alors ya poto boye a continuer ki Mario, moi ça poto finir carrière ici. A komi wana cuisine moi na Mukongo, kulambaka a bosani idéologie to be idée oye ayela rapoto. Mbote na yo président. Mbote ndeko nga mbali. Merci beaucoup. Mimi déjà na moi le mbango déjà quand tu tolba ki ne bandeli sangwa mawa. Baba Mnene, la musique africaine, Papa Wemba Petit Rossi, Asuna Bisote, n'habité impressionné, ils en ont une toute émotion par rapport à Liwa, on est Mbala Kata sur scène, n'habité présent et salon de Nini. Donc, on a un chapeau pour nous répondre. Au moins, ils n'ont pas si mingi. Makamusu est comme normal. Tu es bien qu'il y a Salama, ils ont des malobagi na moto, qui est le cololé, Mokoku Fasolo. Donc les a misère caché en Zambie mais pas si na moté maneta ngo ezokoma eta ngo ezokoma isa ka toko kako donc ezokwa likamoko lisano melikamba solo en tout cas chagrin za makasi pas si na moté ma pour na za papa bon nga mona matonge pour nga mona sendwe ouais koto nyonso kote nanga mingi bon koyeba na moi kalezala ki mais na koma ki makasi na viva la musique. La partie à masse de fin Al Pacino Boulantulu, Yesum Tabimak Suma Kasna Viva, vraiment ils ont passé. Donc toi dans ma tanga vraiment. Oui, en mode mingi, Bandego Balandi à www.nasporttv.com. Encore une fois, un grand merci pour la fidélité. C'est quelque chose que tu as Nasport TV. Et on a fait ce Chimanga, tonton chéri. Encore une fois, quand on est fait ce Chimanga, tonton chéri, le club est leader à Pau Firenze, le parfait de bonheur au Lobisae. Mais mingi, avant d'appeler ça, déjà, dans le groupe Mboka, quand on est boyebi Mokli, Ningani, les Baoba musique congolaise, Papa Wemba, le petit Rossi, Atiki Bissoko, donc Nasport TV Mobimba, l'équipe Mobimba Nasport TV, donc on est là, Papa Nabissoko, donc Mawana Motema, et le le président Apo Firenze, le parfait de bonne odeur, Nakatia Plateau. Au sans plus tarder déjà, Mbotenayo président. Merci beaucoup. Mimi déjà, moi le mbango déjà, quand tu tolba ki ne bandeli sangwa mawa, Baba Mnene, la musique africaine, Papa Wemba Petit Rossi, Asuna Bisote, n'habité impressionné, ils en ont une toute émotion par rapport à Liwa, on est Mbala Kata sur scène, n'habité présent et salon de Nini. Donc on a un chapeau pour nous répondre. Au moins ils n'ont pas si mingi. Makamusu est comme normal. Tu es bien qu'il y a Salama, ils ont des malobagi na moto, qui est le cololé Mokoku Fasolo. Donc ils ont misère caché en Zambie mais pas si na moté maneta ngo ezokoma. Eta ngo ezokoma isa ka toko kako donc ezokwa likamoko lisano melikamba solo. En tout cas, chagrin za makasi. Pas si na motema pour na za papa bon nga mona matonge pour nga mona sendwe ouais koto nyonso kote nanga mingi bon koyeba na moi kalezala ki mais na koma ki makasi na viva la musique. La partie à masse de fin Al Pacino Boulantulu, Yesum Tabimak Suma makasi na viva, vraiment ils ont passé. Donc toi dans ma tanga vraiment les armes donc j'écoute tout ça. Merci, je pense que le président a bien parlé par rapport à Sango et Mawango. Mais mini moi, normalement déjà, Torbet Alisolo, il y a un groupe Nabiso Mboka, où il y a déjà président. Belé déjà partout dans le monde, Balibaye déjà existence, il y a un groupe Mboka, déjà ça veut dire combien de temps? Non, bientôt là 2 ans. 2 ans. Mais président Toro Kamwara, il y a un leader pour le groupe. Pour te dire que le groupe il faut présenter sur place. Mais il y a le Liban, on a 4 mois, on a habité au Géraka, on est un Tolobi. Tu n'as pas moko l'autre molish depuis Paris petit manga tourner langa apo Firenze l'autre molish depuis Paris tout nae ikolo moko na kati moko libanda ya mboka ngo ils ont fonctionné ndenge nini yimo mi placé apesi là donc peut-être à tout dit bon mais yebi ke ba artiste belé na mboko yo ba musicien belé va na pe na poto ba groupe na kin so ngi par exemple na go peso bazé belé ata ko tu papa o tiko diso papa Wemba azaka mo temps belé na poto pour famille mezala kuna de temps en temps en cheval et à m'habiter. Donc, l'artiste c'est bien, même la musique, même il y a théâtre, donc en cheval les âmes habitent. Voilà. Parce que le groupe est allé, qu'on a la responsabilité, monsieur Zali, il y a ma famille, donc
Ce qui est important, d'être bien organisé et puis tout, ça se passe très bien. Voilà. Est-ce que Olanda lokolo ya ndeko na yo to ba mususu ba no azana groupe mususu na Paris, mususu na Kinshasa, mususu un peu partout. Est-ce que mboka mboka pesa bongo to esuka na Kinshasa? Mboka mboka eza groupe moko dans nos jeunes. Et nano c'est ça mais c'est zoya. Ndeta ngoya ba branche ezebele. Makambo ezebele mais voyage à 100 points banana pas moko. Donc tu au monde vandi boitango za na Congo awa. Na artiste ba simananga nous avons bango misu ba epete plus kitaka mbo les obeta tous avez pas Patrick Bokonzi une image na pesimbo te place ali pour na cofondateur la place na ma cofondateur Patrick Aibi vraiment na rendre hommage na batoka ba pinza ou les matériaux durables batoka ba pratique avec les gros de la secte na batoto ba na ciment na bandeko nango kwa jino azala wa jino deux fois te bango tout ba Jenny Mbomboza kuna madese Jino yo Serge chef Sampa Azali babi ki vous mkusi na monite tinambe tinambomba tinaka pingaza kuna donc bango tout ba Sophie Mwanza ba petit nanga Joka Lema Weling Koi Cocotte donc Myriam kasa zo bata mamena moni refana tanga komo na yo Mazol pe Azali donc ba Sylvie catalogue. Donc bango to ba petit oyo baleki bandeko basi oyo ba pinza baza ko encadrer l'absence sangai. Tu comprends bien que équipe ya mboka mboka pena isa carré vanda quand le but tout le monde ba bon tonton ba tantine bien na kati ya mboka mboka. Mais déjà na 2 ans oyo boké déjà tu surtout ba déjà dans ce bana poto ya monde entier ba to ka amour Clarisse pe. Yé pas acteur sa mouvement. Mais empêchement bengi président habite tika non plus que mbula yo moni di bande inondé hein. On a parlé problème donc voilà. Ok, merci président. Déjà dans ces 2 ans, vous avez réalisé combien de films déjà? Combien de films vous avez réalisé par rapport à des zones de là? Surtout déjà à titre dans mon pays. Na détective Linkoy, manipulation, détective Linkoy, manipulation, quitter au triplé, ça la bon ouais c'est que ça le cœur qui saigne. La salle qui paye mon corps face à l'injustice. Donc, 5 ou 6 déjà, donc voilà. Depuis la bandit, ouais. Pour plus, il y a une série, hein. Il y a une télé dramatique. Comme tu as Digital Congo, chaque mardi, chaque lundi, chaque jeudi. Donc, 3 jours dans Digital Congo, net jeudi à 18h, bon, à Rabisso, mardi à 4h du matin. Pour les États-Unis d'Amérique, vous comprenez? Les États-Unis, partout dans le monde, par rapport à elle, on a 4 heures. On a très très bien. Donc, par rapport à Bactérie, la plupart de la monnaie, le Nébélé, c'est ça. Tu as un groupe en Zonzing, pour la il y a autant de gens. C'est papa Serge Sima déjà. Tu te connais pas? Est-ce qu'il y a un groupe? Groupe. Autant de gens. Il y a Serge, déjà pro. Il y a déjà Serge avant Mboka Mboka. Mais c'est quoi un limier à travers l'année qu'on a? On attend de micro. C'est quoi un limier à travers ok, merci. Voilà. Sinon, comme c'est le grand caméraman, heureusement, c'est Papa Serge, quand il est leader à lobby. Papa Serge, bonsoir. Oui, bonsoir. Il y a Mboka Mboka, na habité. Pour que yo, donc, en Masolo Banzonzing, ah, na kati ya groupe ya ndeko na yo, oyo epolé to, oyo ka yo poko na mouvement. Eh ben, bon, Mobutu à lobby. Boyo qui est. Balobi nyo sweza musala toye to chama boko to apporter en plus na o to yebi na mwandambo to yekoli to memango pe na mboka mboka yango na ye na mpanza ndeko nanga le parfum de bonne odeur pour qu'ensemble na soutenir yete mais ensemble tout tombola mboka mboka en fait yangwana. Ok, merci, il a bien répondu président na moi le moment déjà toye ba équipe mobimba topé bureau oza ko kamba mboka mboka so bazali o mekepe ko présenter biso bango po wana le leader minimi yo ozala libana mboka omoni a bonana a pinza au matériaux durables na parti kabisa les gros de la bango bana administration bango mo basimi bureau mouvement bango balé na chef Sampayo azana sima Sampayo azali wana na Serge tant ce groupe va comprendre mais yaza ngamo na directeur artistique mais comme adjoint nanga yaza Serge. Ils vont comprendre. Toi, on a Babi qui vous Aza mbala mukusi qui tabane lengi. Yaza chef ya répétition. Et puis toi, Maman Jenny Mbombo, Yaza chargé à maramoto social, Maboboto, donc il y a ma côté na des fois quoi. Jusque là dans ce qui dans noir. Merci mais mingi mikolo
partout dans le monde tour le bras qui na Kinshasa côté cinéma toi zéro n'est peut-être présent à pour nayo et ça la ka ndenge nini tabo tara ba ninga ba nigérien ba ivoirien ba ko sala ka le mot bien mais biso na Kinshasa toujours le mot à terre ba comédie mo ko c'est qui ça ba bêtise na TV pourquoi pas tout ça là comme baninga na habité d'après le leader au boulot que un jour peut changer moi ba donner au moni na ba mboka biso Congo makambo ezebele au boyebi très bien so ko ba nigérien bon bana soki boli bana site na ba nigérien makambo na bango gouvernement akota abi valeur ya ba artiste comédien o lelo baza ba comédien mné ya mboka na bango ba ça ba télé dramatique na bango il rapé awa on comprend bana ba site ya tournage bana ba matériel professionnel o ba tili bango angé kuni za blague te mais biso awa art na biso eza chosifié d'abord na bateau il faut pas protéger biso vous comprenez art na biso ça que non bateau il faut pas protéger bino par exemple ba za poste no pone lo mombo c'est parce que lo ko wana après au comme on a pas de touche moko boyo na besoin lo ka bengi ora pona nga mais que ezala vraiment ni va voudra budget ba sansara bateau bo sara ba film tala ba talent na mboko ya ba talent ils ont la dimension vous savez que bino ndesko yo bande sérieuxté boni ki bo bino boni ba rando ko finga na ba TV ko ça ba bien na ba télévision ya mo ba konza mboka ba ki parla bango bino te yo tangena nga po na so na rando na nani oyo yibi en général tout un comment mais oyami na ngati la charité bien ordonnée commence par soi-même yo tangena nga rando na nango nga na rando mtuté pour tala mutoka papa wemba ze souté il faut être abato pété vous comprenez lobi wa sœur Marie Azaki souté atiki biso papa wemba le chungu wemba dio ve musée fula ngenge deux fois mais ze souté donc toi monsieur le côté on va qui rend dans le côté matériel biloka pamba au fait beaucoup la tiki ngana ngota vous comprenez o ya tiki na comme ata na tibiate mais tiki na yango po ya biloka mukili rando nini ngaza rando batute papa nanga so mutaye biso ke ngaza na rando mutu lo ba yenda lo rando nanga et puis na ko kima ngo mabe pona ngana ngote na kima ngo. Ok, merci, je pense qu'il a bien parlé. Il a bien expliqué. Mais malgré que Poto, il y a un artiste, musicien, comédien, parce qu'il y a aussi d'autres. Confrères Nayope, Bakena Bakangama. Quel est le secret, le parfum de bonheur Bakunda Vutuka? Force en nini. Pour Baninga Banabakena Bakangama Bazon a raté. Jusqu'au Bakunda Vutuka. Force, c'est la volonté, il y a art, il y a Katsanga, et puis sacrifice, il y a la facilité. Tout le Patrick Boko, c'est mon ali Laebi, car beaucoup de autres, on pas dire Nazana. Comme il y a mboka il y a pas un cofondateur nango on dit ngabe na cofondateur ya no image pour y na bo ça la polémique pour ça va nous expliquer ma muso pe sala on dit maté et comme quoi moni pour bana Patrick donc voilà encore va mingi pour na Patrick donc ça veut dire que secret ça la volonté musalango miso ba pe na besoin ko ya rapé boy mais tam susu moi makambo wana koki na mté hein? Rien à voir avec Makanda. Au côté de la Kanda, mais possibilité de payer ça dans le thé. Vous comprenez? Pour tes grand liboulou, comment nous comprendre? C'est-à-dire qu'ils ont qui titre ils ont sacrifice belé, il est normal, ils ont amour à Moussala. On s'est sacrifié pour l'ingé le konayo. Tinzamba aussi a dit beaucoup plus que les donc ça veut dire que il y a un cimetière pour avant il y a Awa qui na de Londres le 12 mars. Pour on le 14. Le 12 na fête à ma maman na colonne. Je joue très très bien. Na travail de sport moko yena ba mettre ba ozo sous kuna. Et puis pendant que tozaki wana ozi en sous la richesse ba lagi na mboko ni na Lyon. Ba nga musu ba lagi na Paris. C'est quelque part et Salama est toujours en abisso malgré son ndenge ezalaki te. Il est quand même phénomène combattant. Donc mais er moko moi 2 3 beaucoup sala voilà mais ndenge ezalaki mageno beti meloko boy bu ma fiche te on est autorisé voilà. Ok, merci. Il y a une question où tu pas Yemoko Arthur Az Star Mboka habiti maratouné langa a Pofirinzi les pavés de bonne odeur. Pourquoi baninga na yetu ba petit na ba confrère et belé ba rapporto pour na basia poto. Alors ya poto boy a continuer qui Mario, moi ça peut finir carrière ici. A komi wana cuisine na mwana mukongo kulambaka a bosani idéologie to be idée oye a ila rapporto. Eza question ba tuni ngako simple molobeli. Ou même un peu qu'on répond par rapport à la question, on n'est pas Arthur Az Star Mboka.
ça n'a rien à voir kola mais on grave nga tanga na internat tanga na bo ba kisanga nga tanga na kisanga na chololo na va na manoir ah oza pepsu pa limundo kama na kola ozo comprendre po nga tanga banchiki ba réalité zebele nga maka makolamba non mais via pote zoka kongote pote za kamingo mona yo za makamu na yo mera za makamu na ye cela veut dire musala kuna basi basala ka mbali basala ka si mama ke ko sala lembi azongi okosunga papa okosunga vie dangai que cela me repose un peu te na bo beta sur la vie danga wana mo bota un peu comme on a ya zaka stocké chez prêtre mo na save no semoul kitoko achiri bino bodame na bino isa ke lokote eza obaloba omoni bazuba loba makamsusu eza ba les ondi poto ngopo yo ko yakaka po eza ngo savote po sila makamsu pe o comprendre na yo ezaka masolo babeta ka bato ba kitsaka bato vous comprenez c'est pas que nga po sur na kalingi moi omelette na ngapona ya mabeta rien à voir na tima mapapu na ngai la barbecue wana moi était ko ezobanda boy mabeta échanger elongwe nonga on a baki papa o to bisala sala pamba mukilo eza ya nzambe to tika lolendo ndenge petit nanga liko ya lobaka mota lolendo wabi ai wana liko na petit nanga son coupé na moni pe na suka kuna vous comprenez mota lolendo wana mota lolendo donc to tika lolendo ena tina te vous comprenez mota lolendo ena tina te donc voilà quoi. Ok, merci. Moi, mon tournoi, il y a vraiment tout comme la blanche. Nous avons tourné na biso. Babé, nous avons poto, beau format, bah groupe mi balé, groupe bah vieux, entre bino, bah vieux jani, bah msusu, na bah petit na bino. Et comme on dit moi guerre, bah guerre d'esprit. So pour que la banzela, ko finga naka, na internet, tu peux capter, na télévision, na banzela, bah tourner les camarades, ça non nini, bino boza bayaya, bah on balek. Est-ce que poto encore, et c'est la ma pour na bino moko, quoi balek, bah on me koya, mais t'es mal, comment ça bino bien t'es pourquoi? Na pesi na mbote na petite sur propre Violette dinganga kana secret les réalistes estiment canique na pesi pe mbote na place wali on a mbote avec non le parfum de bonne odeur on les a mis pour le bango C'était ba letinga nga mwana nga fana na Liège mboka na vandaka na bingu na baleki mutuka leki na anse luzo leki na ngavma ozo on ban ansa invitanga chez na parler na ke chez na parler to li to mili mutuka na richesse maiki tokendaka mona tokuta ninga kuna ngai yena ans to pebi na biso pe donc nga kuti ninga na baleki vous comprenez na zape na mikolo eza mabete nani duche kapang mundele on oh c'est mon frère que j'aime bien donc on rien à voir donc duche aux yeux les qui n'ont présent mimi 2 minutes donc on a présent il y a syndicat donc voilà le bango tout ça biso bien donc ce mutaye biso bongo à cause na même na famille papa maman ezanga te comprendre mais ce qui va maman mi temke ko zanga tant ouais le baki boy ouais ça qui boy ça peut arriver mais dans ma dimension bozera ngote voilà donc vraiment c'est la famille voilà quoi. Ok, revenons à notre mouton présent à Pau. Ce qui est là que non quand il pas que le baga pour l'évolution et théâtre et mboka na biso d'après yo au boulara lobby au ça netini pour corriger moi bere rwana to peut tout la film moi long métrage ni ne zangaka am susu ezana bato bele ba ko tala biso na ngon alingi pe acha mutu a donc atindiko okene liboso na idée wana ni ne ko zanga oyo ba ko sala que non lobby moi film moi ebi mape na pesa na mbot na assez mbimba amour du cœur. Là, je pense à celui qu'on appelle Otobenga, il vient d'un roumain, papa roumain à Liège, moi la ma bébé, le président Arma Kanza, moi l'ami Mobotouli, papa Gilbert, n'a pas si mboté na maman, n'a pas si mboté pas ya Ngonga Kozara Nyama, sans oublier Flamme, Kalou le mbala bibiche, ve Kwami ya yope yangoana. On va projet Zali, mais n'a pas corrigé le côté, plus sinon dans salité. Le mondial, bah ça là, on va danger, bah vie on a. Avant de boire les monos, quand tu peux toi bicher, oh c'est mec, il me doit dire poto, oh bien, oh, il y a un moment où tu as quoi t'as aussi. Ça veut dire qu'il y a une marque de mots au Musala, on a dit ah viens bêter loco. Comprendre? Bah le mondial va ça là danger déjà. Bah papa il va ça la vie est belle. Comprendre? Bah projet Zali, mais pour te corriger peut-être toi apporter quand tu apporter. Vous comprenez? Hein? Et corriger mon nez, en sens pour les œuvres d'esprit. Nous sommes quoi? Quoi bah terre à terre, autrement dans la TV, ko finga na ka ba gère buzoba. Moi donc orange donc moi le quoi. C'est nga finga la mutute. Bandi ko nga to auto travailler na bango na bana bango. Soko lingi su groupe na nga te pour arrêter d'année libre. Qui est no à l'aise tout ka bandi ko. Ko finga no nga te. Pourtant ngo zo finga yo moko mutu za makala la mutu na yo.
pour nous tirer la répondre de quoi fingote so biki angali nanga soute tamé kutu va no kwa mikutu mopana na kofinga no ngate pe mana yo ale toi famille tant songa yo ko za poste nga lobby nga za poste no lobby kofinga no ngate ça sert à rien ba pamba donc lolendo motna lolendo tout ka nega lolendo ya mabe mingi. Ok, merci bandeko wana sima le micro. Tu dis? C'est ce que je dis. C'est bon? Parce que c'est pose pour le micro circuler. C'est bon? Oui, merci Mingi Kuna ma caméra, je crois que c'est le grand caméraman. Tu as moi pose de tout comme ça micro et circuler ils vont dire leur joli nom et puis moi deux personnes poto kabalanga bango tozongi la président à poto chuter na kata national leur boizala te quoi. Gina Cox pose check. Merci. Ngai Jenny Mbombo. Moi c'est bakakola raté maman sociale. Wasimbi social mboka mboka ngai mingi akoloba ezali meza te tomona yo me bato misu baomona yo te napesika mbote na famille na nga na Suisse Christine Mbombo mwasi Aima Kalema Niki Menga mama Keina oyo aboyi etali ye mbote mingi na Colette na Rasila na Londres. Merci beaucoup. Je réponds au DDS Lompinga. Je suis artiste au sein du groupe Mboka Mboka, d'Apo Firenze et les Parfaits de Bonne-Odeur, la racine pivotante. Je salue ma très chère chérie, ma fille, la Queen Lompinga, la mienne, et son mari Christou Lufutu, ainsi que sa princesse Florence Yamatondomido, pourquoi pas Jenny Lompinga, et mon pasteur DJ Lompinga. Je te salue, mon grand frère, Kuba Stone 0044, tu es là. Et pourquoi pas la Dimbala 0044. Mon petit frère propre, tu es de retour au Cape Town, Guy Lompinga. Maramangoyo, vraiment. Bon, tu peux s'imboter dans Livio Banewa, na Suisse, ainsi que na Sony, il y a Frédéric, na Bruxelles, Bambote Belé. Clémaston Ozui et puis bon directeur artistique adjoint Mboka Mboka Gino au balinganga baibinga na komba pasteur patron. Ouais, c'est bien Monzoube Sampayo, le chef du groupe Nakata Mboka Mboka. Donc ba fanatique na niveau poto, Trésor Matewanga, Trésor Mouala Wala Massa na Wangler Miller. Na bosanyote Kenomu Kena. Nakata poto venanga dide anakonda yo ebine to solanga na yo venanga babi tulomba Jagger ya Maurice Mukens Mukendi ya Pichukanya Kuzadio Mulumba ya Teo Mulumba bino to bambota trop petit nanga epé makese Sinambe kela moi me dit moi son nzamba zwela temps ne fa makasi mboka mboka ngayo no bambota nge belé pa Dani Mayoko yo ebikaka et puis papi ndala les grands. Non, on a coupé l'homme dans les fiotés. Donc, on s'en a à Mona, au Kabilenga, Tinambei, mais dit Kanambo Kambok, nul par ailleurs, dans les lames forts. On a eu maman Fifi Côté, pour ça la fière Mboka Mboka et pas présent pour Firenze, n'a pas si Mbote Nangai, et pas Papi Mouyungulu, et pas oncle Nanga Francky Bembon à Londres, Mobala Jeanne. Babizou belé solongo ka bien ya mboka mboka. Bon, je m'appelle Andesha Mumzinga, acteur de série Mboka Mboka pour Firenze. Na pesi mbote la ville de Martin Kamba, quadruple prêtre. Na pesi mbote la Fifi Ferrari. La Sukian. Plaisir à trop, merci beaucoup pour la parole. Moi c'est Cédric Mazol, Mazol Cédric, le patron s'il vous plaît. Acteur de Mboka Mboka, de Apo Firenze, le parfum de bonne odeur. Mbote na à partir de Suisse, Zurich, Hollande, Bisso. Mbote na Tonton Calais, Mpongo, Omer Mouela et Jean-Didier Mazoa. En tout cas, vous êtes belé sur la bandi, c'est lobby. Famille Dikida à Paris, Yabino Yango. Merci. Mbote na Batunyoso, moi c'est Fatouma Maoua, actrice ya Mboka Mboka. Na pesaka Mbote belé na oncle na ngai na Belgique. Kitoko
Basile nabosani te oncle na ngai na Paris César Kitoko yayo wana. Ouais, merci Pena. Dans le chapeau. Moi, c'est Oyalinkoy, fils à papa. Nanenga ma bête donc. Moto oh lobano. Moto oh aïna makambo mobino, il est trop bizarre. Pour pas tout bailler le lendo non 12 qui bang. Bambote mingi na papi pingulu mon vieux. Panama na leli. Oncle nanga propre Raoul Nzundu. Nana Tabita. Na sukiona merci. Moi c'est Cocotte Moata, mingi olobezate bamote nange belé pa ya bienvenue Mwanza, Moleze na Belgique bambote belé, Mireille Moata ba gros bisous na yo. C'est tout. Ouais. Isa Djokalema, garçon Paris, nulle part ailleurs. Soda Mobutu, Soda Makasi. Yeyo apinza una patika besa bayebi donc rien à contredire. Je rappelle ça va monter dans la Mania Tabala à 4 saisons. Yannick Edienda, Junior Okito, Ya Edo Muzamba, petit frère Yeo donc. Nazo bunda kaka na bile na makambo tu. Nga batina na mokili pona bunda ba chef ba yebi donc. Na na makambo langa nyoso merci. Moi Sophie Mwanza, donc autre m'a dit Trinity 3 fois 5. Moi na bili sumute. De mingi olobeza actrice mboka makasi donc oh soda ya jeté. De bambote na pesa na Violette dinganga la kana sucre. Maman na 10 000 et yokani. Tonton de moi-même Guillaume Vang na Salman. Sans oublier Junior Sassa na Canada. De oh boy asemo ki na tsangate. Bonsoir à tous. Comme on a Joël, actrice à Mboka Mboka. Mingi olobeate na pesi mbote na président nga Apo Firenze Likoi. Na papa nga papa Oton Ituko, ma maman chérie, maman Henriette Nonga. Na bébé nga Ashton Baloston. Mbote ayo yango. Ouais, c'est bon. Bonsoir, bonsoir. Bana poto, partout dans le monde. Oh, artistes nabino sont coupés. Soda toujours y a papa. Donc sans biso ma trop. Ming vraiment l'obésité. Na pesimbote na pasteur Donenza aux États-Unis. Na bosante les grands Diogo Lionel Kassota vient na gi machine dans les presta. Na kata bela donc ming l'obésité sont coupés. Musala ndeka e bundela biso quoi donc. Boucle. Bon, Ngai Archip Ifoti, l'artiste est toujours du groupe Mboka Mboka. Donc, Botika non longola matala na ngai pour mon effet et longango ndengezali. Toujours elengi kozala pembeni ya parfum de bonne odeur donc bambote belé na yemoko na kopesa so mbote na ngai pa ya son papela. Ve yoyebi ba petit bango ba ça toujours musala ka ndezomona sans oublier président Ikola. Alain Ikola, yayo yango wana na bosani pété, Pichu Itela le boss de l'IT boss na Paris, yayo yango wana. Merci beaucoup mon vieux. Merci beaucoup vraiment pour la parole. Ngai papa Kassa international Kafuako. Ouais, c'est la barra na tolonga yo. On a pesi ba mbote vraiment na bana tout ya poto sans oublier maître Gunther na Londres. Donc à Pinza ou maloba ya Pinza ou munoko na ngai. Et puis na bosanité mon vieux Didier Nzongo Mokonzangaba, Massa Nangai, Christian Mukamba, Styling Mani na kati États-Unis, Massa Naoye donc Musala Kitoko. Tolo kaka na shelu kaka awa na shelu kaka kanya muto gwewa nambo lumimi na apita de kana bangu te ba mimi na mama yembu kana bangu te ba kena ina tata yembu kana. Bonsoir bana poto. Moi, c'est Solange Sacrine. Autrement dit, Maman Intokia. Maman la pesi bino bambote belé. Na pesi bambote langa la vie nangai Alpha Bokoli. Yayo yango wana. Na bosani te famille nanga mobimba famille Sacrine. Na bosani pete Pierre Ngombo. Ba bielongia ba bébé. Bambote toujours. Merci beaucoup. Bonsoir, bana poto. Ngai Sylvie Catalogue Oboyo Kaka, artiste Mboka Mboka.
oyo asalaka ke bosepela na kati ya groupe mboka mboka oyo ya président na biso Apo Firenze. En tout cas naza kopesa bambote na ngai mingi epai ya Gigi Bokole vie na ngai et puis naopesa susu mbote na ngai susu epai ya Yvette oyo auti koperdre mama na ye awa na Kinshasa na lo wa 5 mère Cookie. En tout cas de cœur na ya Yvette et famille Mangubu nyonso na Belgique et famille Bandombele na France. Merci pour la parole. Moi, c'est Papi Chokusongi James 007, artiste du groupe Mboka Mboka. Na pesi mbote kaka na Western Union, Bobo Bokole, Ogi Manzambi Panzo, mon ami personnel. Petit nanga Babino Lemande, Bambote trop, à Sepel. Oui, merci Mingi, Junior Cox et les grands réalisateurs Nayo Moko Nessis Kalamba Bébé Nourrisson pour la pause wana bandi bandeko ba sito pe mi ba ya Mboka Mboka ba lobby et ba pesi ba moté na bango quoi. C'est bien le bel retour déjà dans ces beaux plateaux. Le président Apo Firenze car nous allons conclure comme peut peut un message un peu clé par rapport à groupe Mboka Mboka ba projet d'avenir ba tout baser la nini na Mboka Mboka et puis moko mieux placé moi maloba suka ba ba pour tout cas na kati na national le peuple izalati quoi. C'est un Mboka Mboka tu c'est la comme ça o ba yebe ninga na salaka donc yango kana ko transmettre pa na bango o ka jina yebi o pesa bande ko na ye o pe jina yebi o pesa bande ko na ye donc misana misalaka ndé ko sangana pour tout ça bango plaisir quoi yango na profiter dans occasion ba projet zali mais tant to lo bango na télévision les arabienté mais na pesi mbote na ye c'est sa chaîne na biso ba c'est ça ba bi za chaîne congolaise eza kati ya YouTube. Notre casa notre casa la patronne vraiment au mot le parfum de bonne odeur. On a profité de saluer maman Elisa, Kevin Bokonzi, Grady Bokonzi, Merveille Bokonzi, Maminda Yambot Yangona, René Madombo. On a trop de belé dans l'île quoi. Feli Madombo na pession beauté, Popol Botambal. Popol Botambi na pession beauté, pas Feli na pession beauté. Maman Chantal et Sabé, on a Saint-Denis, et c'est dans Arawana, tu lis à moi, Ali Sala Salaski, Mtaï Magambo, on a l'obagua. Quand 10 ans, on a passé mbote à Grazanga, là il y a Niki Sampou. On a passé mbote pas ya Chidi, Chidi ya Zarabo, on a l'île quoi. On a passé mbote pas ya Clément, Maman Leki Yvette, Mboto Yangwana, Maman Leki Annie, Moseka Nkolo, Moseka Nkolo, on a passé mbote belé quoi. Et na bosanité, na pesi mbote na mutu zangai dani rendu dans Galia pour autrement dire rondal na ko pesi mbote jamais ya kozanga na pesi mbote na staff nyonso wana kati ya Bruxelles quoi na ko ka odilo mampuya odilo basé belé vraiment bino tout bambote na wana likozi bob na pesi mbote ndeka babi espère le blédard on a quitté c'est beau quoi voilà. Voilà, bah ici à Pinza ou les matériaux durables. Mais mingi par exemple pour na site na biso impression na yo, des Nasfor TV malgré mbo la main, to se mobiliser pour to ya magumo mboka to le bisabino impression pour na Nasfor TV site na biso. Vraiment Nasfor TV. Il faut ba Nas 4 TV mais en anglais fort. C'est très bien. En tout cas c'est kitoko Nicole Fienga. Oya moi si à Kalouj, bon ba ben à Lille. Batala Rabino d'abord il a encouragé Moussala Osala Zana Oka bien mais qu'on a l'olendo d'été pour nous ban on a comme on a l'olendo comme de quoi filmer comme nani ah on sait ni donc oui on sait bon haha deux fois donc l'olendo Junior nani Junior Cox ah gentil ah cool ça bon boulot Bosaka Moussa Malang botika l'olendo quand ils zalaté ce qui est le lendo ali mabe surtout nika pinza les matériaux durables bibende yepa motna le lendo. OK, merci beaucoup. Je pense que c'en est fini pour aujourd'hui. Quand moi fiston Chimanga tonton chéri, je dis un grand merci à toute mon équipe technique. Là je vois ma caméra et moi les grands caméramans, les grands réalisateurs Junior Cox et puis à vous aussi mon boss Nessis Kalamba. On a assisté. Moi de la fait dans les causes à la paix. Et cause là et pour la reine des amours dans CPLT. Ba PDG cause à Icotec. Donc tant aux hommes c'est là, il faut d'abord la vidéo comme mamoko mbote belé pe sous na motoko PDG cause ba Didier Tanta mutu na pession mbote belé ba Mathieu Kamani Kamaske ba bina Paris wana bote tikali moko quoi. Ici c'est Paris. Mais exact ko bote na kata Paris. Deux fois c'est ba bi yango et ici masolo nyoso sans oublier puis mutanga Richard Lukau
na pesi mbote ya Jérôme Ngweke motema ya maman Angèle Soupi nan de konope collègue na yo comme on a Johnny ya Impi angabalo bani l'homme 3 fois à la taille de Jésus na pesi mbote place ali en tout cas bango so Richard Masumbu vraiment Jérémy Djarba bosé belé bande on ngabino nyonso sans oublier chez Bibi na vient on a 6 babi café qui toko na kati ya Liège wana on a 6 et là qui toko makasi et toute la famille oyanga na kati ya mboka Liège quoi voilà. C'est tout, ouais. Ok, merci. On appelle Bakissi Bongo sans oublier Marc Tabou. Marc Tabou. Papa Moupasou là, depuis Paris, Bambote et Belé. On rappelle Marc Tabou. On a bien mon Santo Malako. Mon Santo Malako, on a projet mon gars les blédards. Oh, tout ça là déjà. Mon Santo Malako, déjà on a qui ni. Oh, il a coûté qui, bande quoi, bande déjà. On a accompagné un projet. Ouais, c'est le zolo, bande richesse, bande qui, bande tout donc voilà. On a Bob Likozi, il y a Boloko. Ah, c'est bon, sport et bandit, babi, il y a lobby lundi. Et bandit, on a Bion. Donc voilà quoi. Ok, merci Junior Cox, merci beaucoup mon frère pour la Bolima Moussala. Et puis, on a eu Kalamba, mon boss, pour la montée, pour la régie. Et quand on a fait ça, Chimanga, Baïbanga, on a terminé la poto, le poto vraiment, le côté les ma cassi. Donc, bon, on l'a jeté quoi. Mais Mingi na yomoko Arthur Az, Star Mboka, na mo pe Deji Kimbi Fashion quoi. So na tangi o tekana na lobaki seke, o solo la mabe, mais mingi babi ke mwana poto solo kwenda vutu casquette vandia wa cadre kitoko boye, chez Patrick Bokondi, nu image musika te na Kasavu Bouveli Oche numéro 1, hein. So ko yana okuta na apinza ou les matériaux durables okuta na vandi wana chez nu image Bokondi ba Bokondi tu vas appeler tout ce qui s'en tu veux parler Fiston Chimanga benga na numéro sur la 140 tu na Facebook comme Fiston Chimanga toko solo quoi pona lelo tu vas appeler tout ce qui ça veut dire rien à dire bye bye c'était là groupe Mboka Mboka Yemoko le parfum des bonnes odeurs bye bye à plus.